Shalom bana nzambe katina kolo. Shalom, shalom, peuple d'Elohim. Kimela nzambe pe ngolu na nzambe ezala na biso nyonso. Que la gloire et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Topesi nzambe lokomo mpona ngolu oyo tozala ngo kokabola makomi masantu. Alors nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce et ce privilège qui nous donne de partager la sainte parole de Dieu. Tozali katikati na ministère ya Pure Gospel. Alors vous êtes sur le ministère de Pure Gospel. Esika toza kokabola maloba na nzambe oyo ekopesa bomoi na seko. Là où nous parlons de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Maloba oyo ekopesa moto nzela kokota na bokonzi na lola. Cette parole qui vous donne accès au paradis, au ciel. Nzambe asunga biso na mulimo santu. Que le Saint-Esprit puisse nous soutenir. Libondeli na biso ezali ete maloba oyo sala musala ebota mbuma kati na motema na yo. Alors notre prière est que cette parole puisse produire des fruits dans vos vies. Ezalaka te maloba oyo ekokota na matoi pe epesi yo esengo. Que cela ne soit pas juste une parole qui va passer, mais que cette parole puisse produire réellement des fruits dans vos vies. Et bongola motema na moto. Et que cela puisse changer votre cœur. Epesa yo motema ya sika. Et que cela te donne un nouveau cœur. Alléluia. Totiki tango na maboko na Nzambe. Nous remettons ces moments entre les mains du Seigneur Jésus. Tobondeli. Prions. Nzambe mokonzi pe moyenge beni totondi pe tokomisi po ete ozali mokokisi ya nyonso tika ete ozala na biso na ebandela tina suka na yango na tiki bongo ndeko moko na moko ya koluka mateya oyo na maboko na yo oyo bana kopesa biso compréhension bososoli ya molimo révélation et moniselo ya molimo po ete okumisama na kati na mitema na biso na kombo na Kristo tobondeli. Glorifie toi Seigneur, toi qui es la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Elohim et la parole était Elohim et c'est la parole que nous recevons, que nous mangeons en ce moment-ci. Nakom na Kristo tobondeli. Amen. Amen. Zorotanga psaume 82 banale bandeli tinasuka. Alors nous allons lire le livre de Psaume 82 du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. Totangi. Psaume d'Azaph. Elohim se tient dans l'assemblée de El. Il juge au milieu des Elohim. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et porterez-vous les faces des méchants? Jugez pour le faible, l'orphelin. Soyez juste à l'égard de l'affligé et du pauvre. Délivrez le faible et l'indigent. Sauvez-les de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien, ils marchent dans l'obscurité. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'ai dit, vous êtes des Elohim, vous êtes tous des fils de El Elyon. En effet, vous mourrez comme les humains et vous, les princes, vous tomberez comme les autres. Elohim, lève-toi, juge la terre, car tu auras en héritage toutes les nations. Amen. Amen. Na lingala tokotanga boye. En lingala nous allons lire. Elohim azali kotelema katikati na lisanga ya Elohim. Pe azali kosambisa katikati na ba Elohim. Dans d'autres versions na ba Biblia mususu ba komite Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Je traduire en français. Yes. Na la version mususu ba komi Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dans d'autres versions, ils disent que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Kasi na version ya solo ba komi Elohim se tient dans l'assemblée de El. Alors, dans la version, la Bible de Yehoshua, ils disent que Elohim se tient dans l'assemblée de El. Il juge au milieu des Elohim. Et il juge au milieu des Elohim. Donc, Elohim azali ko telema na katikati na lisanga ya ba Elohim pe aza ko sambisa katikati na ba Elohim. Alléluia.
la parole de l'Éternel dit que Elohim se tient dans l'assemblée de El et il juge au milieu des Elohim. Alléluia. Bongo tango ba traduisaki Biblia na minoko ebele. Alors lorsque les traducteurs ont fait des traductions, va traduire ba phrase où c'est bon et zamaramu. Ils ont fait une traduction, c'est-à-dire ils ont fait des phrases qui passaient pour eux. Kasi mbeba ezali esika ba traduire pena kombo ya Nzambe. L'erreur était qu'ils ont traduit même le nom de notre Seigneur Elohim. Nzoka kombo ya mutu ba traduisaka yango te. Or que le nom d'une personne ne doit pas être traduit. Ndakisa mokonzi toloba mokonzi ya Amérique otobengi Donald Trump. Nous prenons un exemple sur le président des États-Unis que nous appelons Donald Trump. Soki bolingi bo traduire discours na ye na lingala. Si nous voulons traduire son discours en lingala, okolobati ke olongoli Donald Trump otie Makengo to Mujinga. On va pas enlever le nom du président Donald Trump pour mettre un autre nom. Sokolobi ke président Mujinga ya États-Unis déjà au BBC mokanda ndenge ezalaki. Alors si vous traduisez le nom du président, cela vous détruisez, vous gaspillez le discours. Pambate kombo ya mutu ezali mutu ye moko. Parce que le nom est la personnalité. Elohim ezali Nzambe ye moko mokeli ya likolo na se. Et Elohim est le nom de Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Et Elohim ezali na pluriel, ezali batu ebele. Et Elohim est au pluriel, cela signifie c'est plusieurs personnes, plusieurs. Na lingala soki mwana azali moko tokoloba mwana. En français, lorsque une personne est au singulier, nous allons dire une seule personne. Pe na lingala soki bana bazali soki mwana akomi mibale misato tokoloba bana. Et si il y a plusieurs personnes, 2, 3, nous allons employer le pluriel. Alléluia. Bongo Elohim ezali sikoyo mutu moko te kasi batu ebele. Et Elohim n'est pas une seule personne tierce, mais c'est plusieurs personnes. Alléluia. Donc Nzambe na biso azali ye moko pe azali ebele mbala moko. Notre Seigneur est à la fois une personne et plusieurs personnes en même temps. Alléluia. Pe awa tutangi ete Nzambe mokeli batu nyonso mokili likolo na se azali kosangana na lisanga ya ba Elohim mususu. Et là nous voyons dans le livre de Psaume 82 que Elohim se tient dans l'assemblée de Elohim et il juge au milieu des Elohim. Alléluia. Amen. Kasi na mayele to na mateya oyo tozwa utakala. Avec l'intelligence et avec les enseignements que nous avons reçus dans le passé, tokanisaka ete Nzambe azali ye moko tango akelaki mokili azalaki na Yesu Masiya pe na Molimo Mosantu. Nous pensons que notre Seigneur Elohim était seul lorsqu'il a créé le ciel, l'univers, le monde. Il était seul. Pe azalaki na Yesu pe na Molimo Mosantu. Et il était avec le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Wana ezali ndenge batu ba comprendre makambo. Cela est l'interprétation de certaines personnes. Ezali te o Biblia elobi. Cela n'est pas la parole d'Elohim. Pambati na Biblia tutangi boye. Et la parole d'Elohim nous explique. Na Genèse 1, 26. Dans le livre de Genèse 1, le verset 26. Ete Nzambe azali kokela mokili. Que le Seigneur, notre Dieu, créait le monde. Pe akelaki mokili azalaki ye moko. Et lorsqu'il a créé le monde, il était seul. Bongo, tango Bible bite Nzambe akeli mokili. Et la parole d'Elohim nous dit que lorsque l'Éternel, notre Dieu, a créé le monde, azali kokele yango na mokano na ye moko. C'est-à-dire qu'il le créait selon sa parole.
Pe tango alingi akela moto, et lorsqu'il voulait créer son image, refléter son image, tango alingi kokela moto, lorsqu'il voulait créer un homme, l'homme, alobi tokela moto na lolenge na biso. il a dit faisons l'homme à notre image. Alléluia. Tango nzamba akelaki mikolo, Lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre, to tango akeli pole, lorsqu'il a créé la lumière, alobaki te tika ete pole ezala. il a dit que la lumière soit, Pe pole ezalaki. et la lumière fut. Pe na Biblia na biso ya na munoko na biso ya français tango tolobaka Dieu créa les cieux et la terre. Et dans la Bible, on dit que Dieu créa les cieux et la terre. Kasi na mikanda ya ebandela bakoma Elohim akela likolo na se. Et dans la Bible de Yehoshua, il dit que l'Éternel créa les cieux et la terre. Na ba version ya kala to na ba version oyo ba yuda bazanango, Dans d'autres versions ou la version des Juifs, to pe Biblia oyo ezali na Éthiopie, po Biblia ya Éthiopie ezali pe correct, ba changer yango te, ba modifier te. ou la Bible d'Éthiopie est une bonne version. Pamba te tango ba mindele ba yebaki na ko bana ko changer ba makomi na mikana mesantu, Lorsque les Blancs commençaient à changer les Écritures, bakokaki te kokota tina Éthiopie mpona kochange ba Biblia oza na Éthiopie. ils n'ont pas pu accéder en Éthiopie pour changer les Écritures, la traduction de la Bible. Toyebi ete Éthiopie ezali mboka oyo bamindeli bakoki kokolonize yango te. Nous savons que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Po ete bazalaki nzambe apesaki makasi, nzambe apesaki bango mayele mpe makasi ya kolonga bapaya oyo bangeki kokolonize bango. Parce que l'Éternel les avait donné la force de résister à la colonisation. Ezali mpe mabongisi ya nzambe po ete makomi masantu ya solosolo ewumela ebunga te na mokili. Cela a été la volonté d'Élohim afin que les Écritures, la parole d'Élohim ne puisse pas être changée ou être mal interprétée, traduite. Alléluia. Toyebi ete bantoma na Yesu Masiya bakende koteya babandeki na Yerusalema bakei na bamboka nyonso. Nous savons les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont commencé à prêcher à Jérusalem. Pe bakei na Asie, bakei na Afrique, bakei na Europe. Et ils sont allés en Asie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bakendeki bateyaki na Afrique, batei na Europe ya l'Ouest pe na Europe de l'Est. Ils ont prêché en Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Europe de l'Est batikali na église oyo babengi église orthodoxe. En Europe de l'Est, on a ce qu'on appelle l'église orthodoxe. Pe na Europe de l'Ouest yango nde ezalaki komaki église catholique pe na église anglicane. Et en Europe de l'Est, nous voyons l'église catholique et l'église anglicane. Wana Europe de l'Ouest. Là, c'est l'Europe de l'Ouest. Pe na Afrika mateya pe sango malamu ekotaki mpenza makasi. Et en Afrique aussi, nous voyons que l'évangile a pénétré. Alléluia. Kutu, évangile ekotaki d'abord na Afrique avant ekende na bamboka mosusu. L'évangile était rentré en Afrique avant que ça aille dans d'autres extrémités de la terre. Pamba te moto oyo amemaki évangile ezalaki Philippe l'unique. Parce que celui qui a propagé l'évangile est l'apôtre Philippe. Amen. Ye oyo azalaki moyekoli na Yesu Masiya. Celui était un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Ye awutaki Éthiopie akendaki kokumisa Nzambe na Yerusalema. Il avait quitté l'Éthiopie pour aller adorer le Seigneur Jésus-Christ en Israël, à Jérusalem. Ili koloba ete bazalaka na momesano ya kosangana na Yerusalema mpona kosambela. Cela vient à dire qu'ils avaient pour réunion de se rencontrer à Jérusalem pour adorer le Seigneur Jésus. Ezalaki momesano na bango. Cela a été une habitude. Ili koloba ete bayebaki Nzambe ya solo. C'est-à-dire qu'ils connaissaient réellement Elohim. Alléluia. Pe toyebi ete Salomon abota na mwasi oyo tobengi
reine de Saba. Nous savons que Salomon avait eu à engendrer avec une femme que nous appelons la reine de Saba. Et ndeko mwasi wana azalaki reine na kati na mboka Éthiopie. Et cette femme était une reine dans le pays qu'on appelait l'Éthiopie. Et ntango wana Éthiopie ezalaki te mboka moke oyo toyebi lelo. Et à cette époque, l'Éthiopie n'était pas ce pays que nous voyons aujourd'hui. Et oyo tozali yango lelo ezali ndambo bakata bamindele bakata yango moke ekoma moke ndenge wana. Aujourd'hui, nous voyons l'Éthiopie, c'est pas la même chose que l'Éthiopie de l'époque. Alléluia. Éthiopie ezalaki toute une région ezalaki eteni monene ya bamboka ebele na se na Égypte. L'Éthiopie était un grand territoire de plusieurs régions. Alléluia. Amen. Bongo tomoni ete tina mokolo malele oyo bakoko mpe bakokololo ya Salomo bazali na Éthiopie na mboka wana. Et nous voyons la descendance de Salomon, ils sont toujours en Éthiopie. Alléluia. Wana tosolola mokolo mosusu. On va expliquer cela prochainement. Kasi tolobi kaka likambo na kombo na Nzambe Elohim. Alors nous parlons sous le nom d'Elohim. Bible elobi te Elohim akeli likolo na se. La parole d'Elohim dit que Elohim a créé les cieux et la terre. Ezalaki te moto moko, ezalaki bazalaki ebele. Il n'y avait pas qu'une seule personne, mais il y avait plusieurs personnes. Yango wana na verset 26 de totangi. C'est pourquoi dans le verset 26, nous lisons. Bongo Nzambe alobi. Et l'Éternel Elohim dit. Tokela moto na elilingi na biso. Faisons l'homme à notre image. Alobi te na elilingi na ngai, alobi na elilingi na biso. Il n'a pas dit faisons l'homme à mon image, il a dit à notre image. Alléluia. Elingi koloba ete na ntango wana ba Elohim bazalaki déjà ebele. Cela vient te dire qu'à cette époque, à cette période, il y avait plusieurs Elohim. Alléluia. Même chose eloko moko yango pe totangi na Psaume 82 awa. Et c'est la même chose que nous lisons, nous voyons dans le livre de Psaume 82. Ete Elohim azali kovanda na réunion na lisanga ya ba Elohim. Nous voyons au verset 1, la parole d'Éternel nous dit que Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim et il juge au milieu des Elohim. Dans la version mosusu ya français balobi te Dieu se tient dans l'assemblée des justes. Et dans d'autres versets ils disent que Dieu se tient dans l'assemblée des justes. Ezali penza te ndenge ekomami. Cela n'est pas la même manière que nous avons lu dans la Bible de Yahushua. Tokumisi Nzambe mpona bandeko oyo ya maele oyo batraduisaki Biblia na minoko ebele. Alors nous bénissons le Seigneur pour tous ces frères qui ont pu faire plusieurs traductions de la parole de l'Éternel. Kasi esika moto asalaki mbeba esengeli tozala na honnêteté ya koloba ete oyo ezali mbeba. Là où un frère ou une sœur a fait une erreur, nous devons avoir la reconnaissance, la sagesse de dire que voici l'erreur que tu as fait. Et puis to bongisa erreur wana to bongisa to corriger mbeba wana. Et nous devons réparer l'erreur. Alléluia. Biblia bibite que Nzambe azali kovanda na lisanga ya bat na sembo te elobi bongo te. La parole d'Elohim ne nous dit pas que Elohim siégeait dans l'assemblée des justes. Des justes. Biblia elobi ndenge wana te. La parole d'Elohim ne nous explique pas ainsi. Pe pona nini kolongola Elohim totie kombo ya Dieu pona nini? Pourquoi enlever le nom d'Elohim et mettre le nom de Dieu? Toyebi te Dieu euti na kombo mosusu. Nous savons que le nom Dieu vient d'un autre. Bato oyo batanga grec balobi te Dieu euti na Théos. Ceux-là qui ont étudié le grec, ils comprendront que le nom de Dieu vient du mot Théos. Pe misusu balobi te euti na mot Zeus. Et d'autres disent que cela vient du nom Zeus. Bongo ezala Zeus ezala Théos Nzambe te moto abaki kombo na ngai ezali Théos. Que cela vient du mot de Zeus ou de Théos. Elohim n'a pas, ce nom ne vient pas de ces mots.
okoki te kolongola kombo ya mokonzi Ndakisa, mokonzi Macron, olongola kombo ya mokonzi Macron otia Kabango, okoki kosala bongo te. Nous ne pouvons pas enlever le nom du président Macron pour mettre le nom d'une autre personne. Oloba ete lobi mokonzi ya France, mokonzi Makengo akendaki na Afrique du Sud. Okoloba ndenge wana te. Nous ne pouvons pas traduire le nom d'un président. Esengeli korespecte mutu. Nous devons respecter la personne. Mingi penza esengeli korespecte kombo ya mokeli ya likolo na se. Et nous devons respecter le nom de Elohim. Tango Moshe atunaki Nzambe likolo na ngomba, nayebisa batu nani yango atindi ngai. Lorsque Moïse a demandé à l'Éternel à la montagne, il a dit, qu'est-ce que je dirais? Qui m'a envoyé? Soki batundi ngai nani yango atindi yo. Et Moïse questionna l'Éternel, disait, et si on me demande qui m'a envoyé? Nzambe alobi okoyebisa bango ete YHWH ye mutu atindi ngai. Et l'Éternel répondit, tu diras que c'est Elohim ou Yahweh qui t'envoie. Alléluia. Amen. Yangwana kombo na Yahweh ezali kombo na boule po ete ye moko alobaki te kombo na ngai ezali Yahweh YHWH. Et c'est pourquoi nous voyons que le nom de l'Éternel est Yahweh, parce que l'Éternel se présenta comme Yahweh. Alléluia. Pe nakopesa mwa muke likanisi pona bandeko ya anglais. Nous allons partager un peu en anglais pour nos frères anglophones. Bandeko na anglais balobaka Jéhovah. Les anglophones disent Jéhovah. Jéhovah donc ezali lettre J. Jéhovah est la lettre J. Y na J est différent. Y et J est différent. Nzambe alobaki te kombo na ngai ezali JHWH. Nzambe alobaki bongo te. L'Éternel n'avait pas dit que je me nomme Jéhovah. Non. Nzambe alobaki kombo na ngai Yehowa ou bien Yahweh. L'Éternel se présenta comme Yahweh. Alléluia. Amen. Donc, esengeli tozala na respect epa na Nzambe. Nous devons respecter la parole d'Elohim. Mokeli na likolo na se kombo na ye Yahweh. Le créateur du ciel et de la terre est Elohim. Po ete ba lettre wana yango nde ezali kopesa définition ya Nzambe na biso. Et ce sont ces lettres-là qui donnent la définition de notre Seigneur. Lettre ya liboso ya kombo na Nzambe ezali Y, ezali J te, ezali Y. La première lettre du nom de notre Seigneur est Y. Cela n'est pas J. Bongo Nzambe asunga biso toyeba na kokorriger esika mbeba ezali. Que le Seigneur nous aide à corriger là où nous avons fait une erreur. Alléluia. Amen. Bandeko anglais tant na yamisa bango kombo na ngai ezali Lema. Les frères les anglophones, lorsque le pasteur s'est présenté, il a dit son nom est le pasteur Lema. Mingi balobaka Lima. Plusieurs disent Lima. Bien que bakwakaka koloba Lema balobaka Lima. Ils n'arrivent pas à prononcer Lema, ils disent Lima. Mais tondima kaka. Nous acceptons. Mais yango elobi te ke kombo na ngai ekomi Lima. Mais cela ne veut pas dire que mon nom devient forcément Lima. Nous comprenons. Donc, soki moto azako koloba Lema te pe alobi Lima. Alors si une personne ne peut pas dire Lema et la personne dit Lima, elobi te ke kombo na ngai elongwe Lema ekomi Lima. Eza bongo te. Cela ne veut pas dire que mon nom a changé de Lema à Lima. Soko sai lolenge wana ozali ko zanga boto soza ko manquer un respect. Alors si vous vous comportez ainsi, cela vous me manquez du respect. Tikate Nzambe atangisa biso to bangaka ko banga Nzambe. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, Bible dit Elohim se tient dans l'assemblée d'Elohim. La
parole de l'Éternel dit que Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Donc Elohim to Eli azali kosangana na sangana ya ba Elohim mususu. Donc Elohim qui est Eli se tient dans l'assemblée des Elohim. Pe azali ko juger katikati na ba Elohim. Et il juge au milieu des Elohim. Motei moko anglais alobaki te Elohim tanto ba te Elohim ezali na pluriel. Il y a un prédicateur anglophone qui dit que lorsque nous disons Elohim, eza kolobati ke azalaki ebele azali ebele. le prédicateur dit que lorsque nous disons Elohim, cela ne veut pas dire qu'ils étaient nombreux. Eza ndenge mususu alobaki ke otobengaka le nous majestueux. Sorry ça. alobi te ezali nous majestueux. Ah, ok. Et il y a d'autres qui disent que le nous, c'est le nous majestueux. Cela veut dire ndenge musu aloba pona loba nalingi nasomba eloko moko songolo. Par exemple, lorsque nous disons j'aimerais acheter quelque chose, mususu pona respect ya libota na ye aloba te tolingi tosomba eloko songolo. et la personne, pour le respect, il dira que nous voulons acheter cette chose. Wana ezali ndenge ya limboli. C'est ainsi que lui, il s'exprime. Kasi explication na ye ezali penza libanda ya Biblia. Et son explication, cela n'est pas fondé sur les écritures d'Elohim. Parce que awa na verset 1 tutangi très bien était Elohim ali kovanda na lisanga ya ba Elohim. Et dans le verset 1 du chapitre 82, ils disent que Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Donc, nous avons la réunion na yemoko te. Donc, nous ne pouvons pas faire une même réunion avec Elohim. Mutu soka zali yemoko awosa la réunion te na yemoko. Donc, une personne ne peut pas faire une réunion avec. On a réunion esalema esengeli bata la batu mi bale message to mingi. Alors, pour qu'une réunion puisse se faire, il faut qu'il y ait plusieurs personnes, 2, 3, 4 personnes. Alléluia. Pe zoko mona ete Nzambe tangu akelaki moto awa na se. Alors, nous avons vu lorsque l'Éternel a créé l'homme Awa na mokili na se. Sur la terre. Azalaki déjà na batu na bana na ye to na banzambe oyo bazaki na likolo. Et nous voyons que l'Éternel était accompagné de plusieurs personnes autour. Oyo bazalaki bana na ye ya likolo. Et que nous voyons que c'était ses fils d'en haut. Alléluia. Amen. Pe Nzambe akeli bana na ye awa na se bazala lokola bana na ye oyo bazali na likolo. Ndenge moko pe ye azali Nzambe ya likolo. Et lorsque le Seigneur Elohim a créé l'homme, il a voulu en sorte que l'homme soit créé, soit l'image, la réflexion de son trône d'en haut. Bongo, toyebi te Adam na Eve bazalaki elilingi ya Elohim. Et nous savons que Adam et Ève étaient l'image et la ressemblance d'Elohim. Atako bazalaki awa na se kasi bazalaki elilingi ya Elohim. Quoi qu'ils étaient sur la terre, ils étaient tous l'image et la ressemblance d'Elohim. Kasi Satan akosi bango lobi te soki boni bokoma lokola Nzambe boli mbuma oyo. Et le diable les a menti que si vous voulez devenir comme Elohim, vous devez manger ce fruit. Pe babosani oyo Nzambe lobaki te bozali déjà bana na ngai bozali elilingi na ngai. Et ils ont oublié la parole d'Elohim qui disait que vous êtes mon image, ma ressemblance. Alléluia. Pe tango Adam na Eva baliaki mbuma. Et lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, mbeba to punition ya Nzambe ekwaki kati na bango. Le péché et la colère de Elohim s'est abattu sur eux. Nzambe lobaki te mokolo bokolia mbuma oyo bokokufa. Parce que l'Éternel Elohim avait dit que le jour que vous mangerez le fruit, vous mourrez. Bokokufa en tant que Elohim bokotikala kaka nde batu pamba. Et vous allez mourir en tant que des personnes Elohim inutiles. Des personnes Elohim. pe bokotikala batu pamba.
et vous allez mourir comme des personnes inutiles. Yangwana Adam na Eva bamonaki te bazali na bilamba te. Et c'est pourquoi que Adam et Ève se sont retrouvés dans le jardin nu. Pe baluki babatama. Et ils ont voulu se cacher. Donc baza suzute na molongo ndenge moko na Nzambe pe na bana na Nzambe ya likolo. Et ils n'étaient plus alignés à la parole de Dieu, à la parole d'Élohim. Alléluia. Amen. Pe Adam et Ève baboti bana na bango. Et Adam et Ève a engendré des fils. Pe bana ngo babotami na lolenge ya Elohim te kasi na lolenge ya Adam et Ève. Et cette génération engendrée par Adam et Ève n'est pas issue de la volonté, ou je peux dire de l'image de Elohim, mais de l'image de Adam et Ève. Alléluia. Kasi Nzambe azali ko continuer ko pesa mibe ko sunga mutu azonga na communion na ye Nzambe. Et l'Éternel Elohim faisait en sorte que l'homme puisse revenir dans la communion parfaite avec lui. Alléluia. Kasi batu mingi bazalaki te kotambola na kobanga Nzambe. Et à ce moment, il y avait plusieurs personnes qui ne marchaient pas selon la volonté d'Elohim. Alléluia. Pe tomoni ete Abel azalaki moto oyo azalaki kotambola na bomoko na Nzambe. Et nous avons vu que Abel marchait selon la parole d'Elohim. Pe Nzambe azali kosepela na Abel. Et l'Éternel était, la Bible déclare que Abel trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pe ndeko na ye Caïn ye azalaki bongo kotambola na mobulu na masumu. Et Caïn marchait dans le péché. Motema na ye ezalaki malamu te liboso na Nzambe. Et son cœur n'était pas aligné à la parole d'Elohim. Yangwana mateya oyo etali oyo elobi motema ya moto mateya le cœur de l'homme ezali motuya mingi pona moto biso bato. Et la parole l'Éternel dit que le cœur de l'homme est mateya oyo tobengaka le cœur de l'homme mateya wana ezali motuya monene. Et l'enseignement où nous parlons sur le cœur de l'homme, et cet enseignement est très 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 important. Yango ne tokoka koteya mingi motema na moto motema na moto motema na moto. Et c'est pourquoi nous devons enseigner sur le cœur de l'homme. Pamate Yesu Masiya ayaki pona kopesa biso motema ya sika. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de nous donner un nouveau cœur. Pona kopesa biso molimo ya sika. Et qui nous revêtit d'un esprit. Ndenge David asengaki te Nzambe kela kati na ngai motema ya sika. Et c'est la prière que David avait faite. Il a dit, Seigneur, crée en moi un désir, motema ya sika. Motema ya sika. Un cœur nouveau. Alléluia. Pe Amen. zongisela ngai molimo ya bosantu, molimo ya peto. Et amène-moi ton esprit, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc esengeli motema na yo ezonga motema ya sika. Il faut que ton cœur redevienne motema ya sika. un cœur nouveau. Pe molimo mosantu yende akoya kopesa yo bomoi ya Elohim. Et c'est le Saint-Esprit qui donnera la vie d'Elohim en toi. Alléluia. Amen. Na Biblia eza na ndeko moko pe oyo asepesaki Nzambe otobengi Enoch. Il y a un frère qui marchait aussi avec l'Éternel dans la parole d'Elohim. Ye azali kobanga Nzambe. Ce frère Enoch, il marchait selon la parole d'Elohim. Biblia elobi te Enoch azali kotambola liboso na Nzambe. Et la parole d'Elohim dit que Enoch craignait l'Éternel. Alléluia. Enoch asepesaki Nzambe ya makasi makasi. Enoch craignait l'Éternel. Nzambe asepeli na ye mingi. Et l'Éternel aimait Enoch. Tina point oyo te Nzambe ayebi na kotombola Enoch pona amona liwa te. Et jusqu'au point, l'Éternel enleva Enoch afin qu'il puisse pas voir ou passer par la mort. Alléluia. Lolenge pe ndeko Noah. Nous voyons aussi Noé. Bible bengi Noé
moto na sembo, le juste. Et nous voyons que l'Éternel dit que Noé était juste. Alléluia. Kasi nzambe abomaki mokili na ntango na Noé. Et l'Éternel avait détruit le monde au temps de Noé. Abikisaki obele ye na libota na ye. Et il lui avait protégé, lui et sa famille. Po ete babandela lisusu, po ete babandela susu libota ya sika. Afin qu'il puisse recommencer encore. Po ete libota oyo ekelamaki kobanda na Adam na Ève ekomaki penza ya kopola. Parce que la méchanceté était entrée dans le monde. Yango na nzambe abomaki bango nyonso. C'est pourquoi l'Éternel avait détruit le monde. Pe abandeli mokili na moyenge beni Noa. Et il a recommencé le monde avec Noé. Alléluia. Pe Amen. awa ndeko Asaph oyo azalaki molinga ya David. Et nous voyons dans le psaume 82, le frère Asaph, Oyo azalaki molinga ya David. qui était le frère de David. Alobi te Elohim azali kosangana na lisanga ya ba Elohim. Il dit que Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Ini koloba ete bato na kala bayebaki deja ete nzambe azali mokili ya likolo na se. Et c'est-à-dire que lui, il savait que l'Éternel, Elohim, est le créateur des cieux et de la terre. Pe bayebaki ete ezali na basusu oyo pe bazali bana na nzambe na likolo. Et il y a aussi d'autres qui sont fils d'Elohim au ciel. Pe ezali pe na baye oyo bazali bana na nzambe awa na se. Et il y a d'autres qui sont aussi fils d'Elohim sur la terre. Alléluia. Amen. Yango na alobi ke nzambe Yahweh Elohim aza kosangana na ba Elohim. Et c'est la parole de Dieu qui dit que Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Eza lokola na gouvernement mpona to comprendre malamu. Toza gouvernement ya bakonzi ya mokili oyo. Afin que vous puissiez comprendre correctement, on prend un exemple sur un gouvernement. Na gouvernement toza na ba ministre. Dans le gouvernement, nous avons des ministres. Et pe toza na ministre ya mokonzi oyo tobengi premier ministre. Et nous avons le chef des ministres que nous appelons le premier ministre. Alléluia. Donc, Amen. les premiers ministres azali kosangana na lisanga ya ba ministre. Et nous voyons que le premier ministre se tient dans la réunion avec des ministres. Yoma benga conseil des ministres. Et c'est ce que nous appelons le conseil des ministres. Alléluia. Ndenge pe nzambe azali kosangana na conseil de Elohim. Et c'est ainsi que nous voyons aussi que Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Alléluia. Amen. Malheureusement, mateya oyo ba doctrine to ba théologie ya mokolo malelo oyo eza kotangisa ndenge wana te. Et malheureusement, nous voyons que d'autres doctrines n'enseignent pas cela. Esengeli yo na ngai to landa liloba la nzambe to landa mangomba ya bato te. Alors c'est pourquoi il est important que nous puissions marcher selon la parole d'Elohim, pas selon la pensée humaine. Lukande osepesa nzambe te osepesa bato ya mokili. Tu dois plaire à Elohim et non aux hommes. Bato mingi bateyaka maloba na nzambe baza dia na likanisi to na doctrine na bango na mutu. Il y a plusieurs personnes qui prêchent, qui enseignent la parole, mais ils ont en eux une pensée, une doctrine. Bongo alingi a expliqué verset pour na esepelisa doctrine na bango. Et il explique selon la compréhension ou selon sa doctrine. Ndeko soko za kosala ndenge wana ozana problème pa na nzambe. Et si un frère, un pasteur agit ainsi, il a un problème avec l'Éternel. Nzambe alingi a sokola lingomba na ye. L'Éternel veut laver, purifier son Église. Yango esengeli to sosola évangile pur sango malamu ya peto. Et c'est pourquoi nous devons comprendre l'évangile pur. Toyeba na kotika lolenge oyo bato ba interpréter to ba limboli makomi masantu. Et nous devons abandonner l'interprétation des hommes. Alléluia. Amen. Ezala bato oyo ya Europe to Asie to soki pe wapi ndenge ba bongoli makambo pona basepelisa ba projet na bango.
que cela soit les personnes de l'Asie qui interprètent pour faire plaisir à leur doctrine, à leur pensée. ezala soki mpe nord, sud, est, ouest, Asie, Afrique, Europe to Amérique, que ce soit au nord, au sud, en Asie, en Amérique. esengeli totosa oyo Nzambe aloba. Nous devons obéir et appliquer ce que Elohim a dit. Biblia ezali koloba ete bato bazali obele lokola makasa oyo ekokauka na moi mpe mopepe ekokumba bango. La parole de l'Éternel dit que bato bazali obele lokola matiti ya zamba. les gens sont comme des herbes de la forêt. Moi ekokausa yango. Et le soleil va sécher ces herbes. Matiti to likasa na tongo ekobima kitoko, fololo ekobima kitoko na tongo. Et la fleur va sortir au matin, elle sera éclatante. Kasi na pokwa ekokauka. Mais le soir, la fleur va sécher. Pe bakobwaka yango na fulu to bakotumba yango. Et elle sera coupée et jetée dans la foudre. Lolenge pe bato na mokili bazali. Et c'est de la même manière que les hommes aussi dans le monde sont. Kasi Nzambe akoumela seko. Mais l'Éternel tuera éternellement. Pe ba Elohim bakoumela seko. Et les Elohim resteront éternellement. Alléluia. Amen. Bongo yonangai Nzambe apesi yonangai makoki tongolu ya kokoma Elohim. Et toi et moi, l'Éternel nous a donné la capacité de devenir des Elohim. Tokotanga Elohim azaka lolenge nini?